et le président Caleb. Je pense qu'elle-même est là. Elle va vous parler avec son cœur. Bissopé, la journaliste, est opposé la question Oyo et Zana ordre du jour. Évitons les questions qui n'ont rien à voir avec appel la Bissop Awa. Au Banda Théâtre Wapi, au Salanine, ça n'a pas d'importance. Restons dans ce qui se passe. Pourquoi est-ce que Maman Élise a quitté la justice pour porter Star Time plainte? Parce qu'il y a une confusion. La plainte a été portée contre la société Star Time par rapport à son image. Si Caleb va récupérer la situation de Nénine, je pense que maman va devoir nous éclairer. C'est bon, non? Je suis clair? Voilà. Pardon? Ah, voilà. Les téléphones mode vibreur pour que nous ne dérangeons pas la matière très sensible. Vous voyez comment est-ce que notre star est très émotionnée. Et j'étais que Bissotto posait la question Oyo, et ça d'actualité. Voilà. Donc, côté Oyo et intimider Bissotto. Voilà. Maman, vous avez le droit de dire un petit mot avant qu'on commence. Le micro, je ne sais pas. Pardon. Ingénieur de son propre micro, il n'y en a pas. Ah, voilà, c'est bon. Ça, c'est pour la télé. C'est ça? Vous PC Tawana yo. PC yo. Lumière PC yo. Je pense que ça doit être ça. Ça doit être ça. Non, hier, on a Oui, non? C'est ça que vous avez dit. Voilà. C'est bon? Vous avez la parole, mon église. Facebook. Oui. On a fait la page YouTube invité. Oui, eza maïna makilate soki nzambe te. Napesi nzambe merci parce que akutanisi nga lisusu na bino et na s'excuser na retard na nga stress elekali makasi. Donc je ne savais pas nazoyeba te comment koya parce que eza na makambo mosusu oyo nanu emata na motema na nga te, nanu makanisi na ngai ekanisa te, yango ezosalema kande balobaka makambo ezosalema ezomonana te mais ezosalema mais sikoyo namoni yango ke mokili ezalaka nango bacouleur nango. En tout cas bolimbisa ngai mpona retard. Nasepeli na présence na bino kaka ndenge balobaka. Ma question est à Bino, réponse est à moi. Je suis là pour vous poser vos questions. Je suis là pour répondre. Merci beaucoup. Voilà, merci. Je pense que maman s'est exprimée. Maintenant, la place aux journalistes pour des questions. Ça, non, d'abord, exposer problème et puis voilà. Voilà, je pense que maman, c'est comme ça que c'était convenu. La question, oui, tu n'as pas de journaliste pour et permettre aux là de répondre. Voilà, vous pouvez résumer la situation. Les ngai na tourna qui film nani kona ngai Caleb parce que on se le dit c'est ton bomba commoté na tourna qui film nani kona ngai Caleb oui ça va c'est bon non ok ah excusez-moi na tourna qui film nani kona ngai Caleb et ezalaki li solo ya film ça contrat il fallait tous signer na film. Et après, tout ce qui contrat na la film na mbalamoko na olo balanda mbwa parce que lui na mbalamoko to sili solo nanu ya kofuta ngaite
na mikuti na déplia Star Time et na tuni de konanga Caleb na mikuti na Star Time ndenge nini et pesa ki moi mbutu par rapport à explication na kutanaki na cordon na ye na kutanaki na ndeko Louis et simba quitté et après et comme lelo voilà. Na évité ce pour comprendre la plus. Et tu comprendre bien parce que aucun habitant moi l'icolo. Aucun mba. Mais tant on a expliqué nyonso. Au moment que ça va. Photos va sous question. Essentiel les alliés que na kutamina Star Time, n'a porté Star Time plainte et le commis qui n'a porté Caleb plainte. OK. Donc c'est ça. Voilà. Question les arabes la mort c'est que non c'est Aisha Coco Network. Question les arabes libosto ye ba liste tant bo ça ma camarade contrat à la raté. Bo ça la bo signer un contrat ou bo sola qui tant que frère na sœur na ou comment. Les solo les amis balé. Les solo les alliés à film ou les alliés à part. Et les solo mususu les alliés à Star Time. Mais est-ce que question tourner qu'est-ce que ça par rapport au son à la film? Parce que il faut toujours contraire ça là. Normalement. Tant au salaire qui n'a pas avant de comme la société là pour ne pas citer les noms. Mais moi je vais citer les noms. OK, c'est pas le problème. Avant comment on a contrat ou un frère na yo. Bo sola qui c'était par écrit ou comment? Tout est retourner film. Bo kana qui caché ou c'était comme parce que ba quand tu as pourtant mandenge belé. Bon. Normalement. OK. Nabandaki moko Monsieur Caleb Tukebana abenginga ayebisinga que Élise naza na film oya ko tourner na yebisie président nazo préparé plus jamais pour dans mon pays naza vraiment concentré moi na tourner na yo ezati et film yango yo plus jamais pour dans mon pays donc ezana na yebisie ne mwana yebisinga non ah Élise wana ezali solo mususu ezan jonzingite parce que na yebisaki jonzing pena na osala te parce que naza concentré na mosala na ngai ya lobi na ngate ezan jonzingite ezali solo ya makasi nalingi na changer monde ya cinéma awa na mboka na biso tokoma lokola na novelas et puis na Hollywood dans la vie wow c'est que ça il dit bien alors oui ezan solo contrat et tout ok c'est bon. Après, tu as beaucoup de jours de tournage. Aïbisinga, Zalaboye, parce que Zali, la fille du serpent. Donc, on a tiré, on salaboye tout, en tout cas. Na bundanaki, na propre forme, na sala, oh, le président Kaleba Senga Kingai. Na sali, na le président, si il fallait na iya, ou bien il y a na bureau, na nga pour na signer contrat. Tout ce qui coûte bien, petit. Oya kaka na ndako. Tant de komi na ndako pour la papier ya contrat pour te signer. Premier jour tournage est attaqué. Le tournage quitté, te zongi. Na eu présent comme tu autres tourner on peut aussi kaka pour ça la contrat malalement encore. On Élise to kutana après 2 jours. 2 jours OK, to bandit tournage. Tournage président caméra ngo to banda. Allez, qui n'a sali confiance, non. C'est mon grand frère, c'est mon aîné. Tous avons un problème. N'a sali confiance, tout bandit tournage et bandit, tout ça là qui presque 3 semaines dans tournage. Ayebisingai avant aussi ça tournage. Alors bien Élise. Na mukola suka ya tournage, ndeto aussi ça m'a sauvé na biso. Pas de souci. Et ça là mon problème. Mukola suka tournage, aussi tournage na 1h du matin. C'est un salon de ça qui a mon anda pour naïe na lingua lawana. Aussi tournage na 1h. Habillé qui n'a to lembi makasi. 1h déjà. Kende comme ça. Lobby en tout cas, ezaki mercredi dernier jour à tournage. Lobby jeudi, en tout cas toi aussi ça m'a ramené surtout. OK, pas de souci. Baketi kama na range na ye, na voiture na ye. Baketi kama na ndako. Hélas, tango etani jeudi,
Comme dans la Moukaralanga Reda, 13h. Nata l'appel manqué, na monité. Nata la message, na monité. Donc, comme 17h, 18h, 19h, parce que je vais expliquer pour un contrat. Voilà. 19h, 20h. Oh. Alors, président, on a beaucoup en ligne. Alors, président, parce que si c'est comme beaucoup déjà na bimarate. Ah! Elle, maintenant on a Paris. S'il vous plaît, la S60. Ah. BM. Merci. Silencieux s'il vous plaît. Nazana Paris, parce que hier, Azana Domoko, il y a blague. Hein? Oh, la star, mais Nazana Paris, je suis à Paris, je suis avec mes enfants là. Gabi, non, président, tu as sur leur contrat. Olobaki nanga na kosenga caché o na lingi. Et puis soki okokite okokakolaka ndenge ezalaka. Sikoyo yo komi na Paris et puis ozolo bananga que je suis à Paris avec mes enfants. Est-ce que vous avez que ça sérieux? Et ça là nga bien. Oh non, nazotinda cordon. Junior. Nazotinda cordon a olekela wala. Na vandi 3 jours après. La quoi malade, sérieusement malade. 3 jours après. Na beli. Na zela. 3 jours après, na beli. Tant na coach hôpital. Na kangi photo hôpital. Na tindeli, président Kalonga, président Moussalem, na obé la macasse parce que na zaki peut menacer na film la joie qui est parce que je rêvais de serpents, de choses comme ça. Moi, j'attends sur la zone là, la boue, normalement, le guanazo, pour la parasoleil, quelque chose comme ça. Vraiment, les acquis terribles. Mes enfants sont témoins et ils ont pas témoins. Tu peux revenir au mieux passé. Ah, revenir YouTube au mieux passé. Vous risquez de faire perdre un fil d'idée. Donc, vous allez bien s'appliquer. Voilà. Bon, mais quand vous souvenez, Oh, mon son mutawalo balikambo, moi distraction, na beaucoup ngalikam susu. Oh, ils allaient comme entre la vie ou la mort. Parce que mes enfants sont menacés, moi-même je suis menacé. Alors, bon, il début sur la téléphone d'Abidon. Les sont vraiment importants. Oh, ils ont importé ça ma cambonga na Oloba. Merci. Na comment qui va payer, je ne sais pas. Obéi au mot pour moi. Donc, le Dieu est témoin, voilà. Nash, Tindali, président Khaled, voice, notre président, je suis tellement malade. Est-ce que nous avons signé un contrat là-bas? Parce que Cordon, tu sais quoi, il a été. Président Khaled a dit, oh, Zéla n'a pas organisé équipe intercession dans Cordon, bah il y a qu'au bon de la peau là. Dans la lobby, ok. Dans Zéla Cordon, dans équipe intercession, bah il y a des tirs. Président Kaleb Azongi. Donc, il y a un signé qui contracté. Donc, au moment où nous sommes là, ce soit procédure. Il y a un manque à contrat, le président Kaleb. Donc, voilà. Donc, tu signes, nous avons une équipe d'intercession. Tant que nous avons que AP Sangaï a été d'accord. Donc, c'est parce que c'est déjà Oumeli. Il y a une équipe d'intercession. Et gloire à Dieu, nous avons un cas dans le voilà. Omba est en train de réclamer aussi les deux sapins. Omba. Et puis on se présente. C'est présent. Elise Salou Star. Question est à moi minime, sur même à l'université BD. On a deux questions. Mais moi, moi, président, moi, pour moi, parce que nous sommes yémi, parce que c'est 500 $. Pour moi, les sous 500 $. Donc, nous avons 500 $. Autre Yoki. Mais il était sur les sous, mais on a eu 500 $. La Cameroun, nous avons eu
bref, on continue par rapport à la question de Isaac. Oui. Nous sommes au Salaki. Nous avons eu beaucoup de débats. Écoutez, moi, c'est pas ce qu'il y a. Les deux qui nous ont très bien. Votre intercession, si c'est quoi le possible, on va y aider. Moi, je tiens entre parenthèses, est-ce que suivi dans le mot personnel, parce qu'on parle de l'église. Personnellement, spirituellement, dans le est-ce que ça est suivi? Quand on y est Mbappé, à tabayer, mais le mot, j'espère que vous êtes chrétiens. Est-ce que vous êtes suivi? Parce que c'est très important. Pour les autres, tout le monde a excusez-moi, la vie de beaucoup. Tout le monde a des comédiens. Tout le monde a besoin de la monde, il y a comédie. C'est comme le Kindi. Donc, est-ce que vivant, est-ce que ça y est? Deuxième question, et ça par rapport à On a introduction. Ah. Deuxième question, et ça par rapport il y a Nege de Yudoki, Moumeri Kaleb, contrat na Startel. Un mission contrat na yé, il paraît. On a entre parenthèses qui sont mis dans la information. Contrat et Koufi. Si quoi, relation dans la Kaleb. Ah, on fait son mot. On dit qu'on a mis relation pour le mot. On a pas fait pour le mot. Merci. Ok, merci beaucoup. Pour Kamawana, il y a $500. Dans Zobandela, qui a Tikali Kozwa 100 francs d'abord, il y a film. Oh, on a tournage. Ata 100 francs. Ata 100 francs. Parce que dans Zoyo Kabatwazo Lobake, ceux qui m'ont tassé à Futakio, à Futio des jambons et à Moussala yo Salaki. Ata Soka Memi et Longina yo côté Nini. Et Talié, Ata Nazui 10 millions. Et Talingai parce que Ngai Moutonasi na Futakio. Onyos. Bafuti. Talaka ndenge nzamba kila mukili na ye na transport carburant nanga nyonso yanga bapesaka 3000 francs congolais ya régie. 3000 francs. Nga kuna yebisi junior ngabi ata mulai nanga pena bozobanga ngo te. 3000 francs congolais. Excusez-moi. Na tourna la fille du serpent. Bapesaka kinga. Donc, bandeko bazolo bake, ceux qui bafutaki déjà caché na yo, kale bakoki ko mema elongida esika nyonso alingi, na informer na bandeko wana. Kale bafutanga 100 francs te. Première question, on met la pour la spiritualité, naza ko rappeler na bandeko nyonso bavandi awa que l'isolo tozo bete zali à 2019. Et ça, l'isolé à 2021. Alors, maman Omba Potongo, nous avons besoin de contrôle parce que c'est depuis 2019. L'isolé n'a pas été allé à avril 2019. Voilà. Pour la spiritualité, problème des alités, nous avons besoin de contrôle. En tout cas, pour le contrat, ce qui est Katani et engagé, n'a évité ce qu'il a expliqué les sous contrat parce que y a un mauvais pays dans la ce qui Les a oubliés. Les a oubliés. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je pense que nous sommes en train de comprendre sensibilité à dossier. Vous comprenez? Oui. Tournage, même il n'y a pas de côté à l'hôpital. Les lots et le procès, sinon la matière que nous sommes venus chercher de vous c'est ça. Vraiment, vas-y. Voilà. Donc je pense que nous devons être professionnels. Merci. Voilà. Donc, contrat, oyo basala ki na start time, soki bakokata yango, ngai yanga nini na kati. Parce que ngai, na bango, na start time, toyebana kite.
Nyanga nini nakati donc quand les babandaki makamna bango aussi lisaka bango mibale nde babandaki donc nakati kuna nga nazate parce que ce que lobi pour la relation ko bebi si relation pour mbongo ezana bato ebele o bazo finga nga na kabela bango mbongo mais ba fingi ngai non n'arrivons pas encore là. alors pour la relation nzambe nde mokonzi je pense qu'on doit nuancer Mungu ndio chef on doit nuancer un petit peu. Maman Elise apporta qui start une crainte. Je pense qu'il faut tout faire là. Pourquoi est-ce que maintenant Caleb est aussi à la récupération? Parce que elle est en justice avec Start Time. Et ça, moi, elle a la paix, la jeunesse pour que tu poses la question. Donc, moi, rapide. Bonjour. Tania Mabedi, Neymar Dizamboka, TV. Madame Wakana, pour moi, le soleil, le président Caleb. Il y a qui peut se expliquer que vous avez mongo après ça que $1000. Oh, $500, $1000, vous solo là qui avec ce que tu as assez. Mais qu'est-ce qui se passe encore? On a toujours quand on a un problème, surtout dans ma métal bilan, dans ma rampe, ma comité, na bilan. Les amis qui ont les bossos, ils ont un problème na chalina, comment on va excusez-moi. Problème na chalina, nani azana témoin. Nani azana témoin. Et nani azalaki wana ezaki ya moté na tikala kozala na problème na Chalina te en aucun cas parce que d'abord Chalina nga na signé contrat na Chalina te na beta lisolo na Chalina te na yebi pe mutu nini oyo abandaki kozala responsable ya Chalina te nga nazalaki actrice oyo nazosala ba publicité ya mbongo oyo ezokota na compte ya groupe ezalaki Elise ya ko jouer ya ko sala boye na sali esili na sikali ko en tout cas na yebi yango te naza na idée te oyo aza na ba preuve parce que lelo tolobi tozoloba avec de preuves Voilà. oyo aza na preuve aya nango voilà alobi apesaki ngai $1000 $1000 ezalaki ya nini ya caché ya Start Time to ya caché ya mosala eloko na koloba ezali boye moi ça me fait vraiment pitié ezosala ngai mawa makasi ezosala ngai mawa que père des enfants lokola papa Caleb nga nayebi ye kaza chrétien ça me fait trop mal que moto azomibengaki azali chrétien parce que nakoki koexplike na bato chrétien c'est être comme Christ. Chrétien oyo aza kolinga kokosela ndeko na ye mpona konuri ye mbano na ye ezali tomata tokita nzambe asasala mibeko na ye wana ezali parenthèse mpona bachrétien. Président Caleb nazobenge président parce que Congo tolingaka mpeki président naza président nanga te donc naza na parcours nanga donc voilà atikali kopesa nga ta 100 francs te. Quand on a 100 francs, on a 100 francs. On a 1 franc à payer. Ce qui a une preuve, il y a $1000 à payer parce que dans le contrat, il y a un contrat. Ce qui a payé $1000, il y a un film. C'est qu'il fallait qu'il contrat. Il fallait qu'il ait signé. Parce que tu as dit qu'il y a un zongzingité. Oto sala naka to sunga naka. Na sali na ye film misato. Et puis na sali yango na lingaka na nganzo nzingite. Na kokaka te lelo na kei, naza fragile. Na kokaka te lelo na tourner lobi na tourner na belaka na kokate. Mais na tourner na ye 3 nzonzi. Na 3 nzonzi ngona to betaki lisolo ya frère na sœur. Na 3 nzonzi. D'abord dans le tournage, j'ai dépensé moi-même pour nous dire. Alors, oh, ils ont dit solo ya, la fille du serpent, ils ont dit solo ya contrat. Alors, comme il y a lobby que, après ça qu'il y a $1000, c'est que contrat ils ont qui signé. Alors, il y a là qui sa contrat, il y a $1000. Nazo juré au nom de mes enfants. Natikala depuis na botama. Là, on a géré la combat. Mais là, aujourd'hui, je jure au nom de mes enfants. Caleb a payé 100 francs T. Oh. Voilà. Les micros vont traverser.
Voilà. Bonjour. Baresi Baza, exemple télévision. Bonjour, Élise Salon, la star. Bonjour, Baresi. Voilà, deux petites questions. Au lobby, au porté, Caleb Plainté, au porté Star Times. Oui. À quel moment, toi et là, on est motivé au porté Star Times Plainte? C'était quoi est-ce que tu avais vu? Oui, mais maman, on a dit qu'à Caleb, on a dit que maman a Star Times. Deuxième question. Au début, je vais filmer spirituel, mystique, au moment où on a mystique, je vais être un peu curieux de savoir parce que moi, ça va chronique culturelle, n'a pas de rappel à moi, ma comédien et tout. Est-ce que dans ta vie réelle, dans ta vie artistique, en fait, c'est le premier film Elise a joué, depuis pendant la carrière artistique, il y a Maraba spirituel, il y a Nyoka. Non, c'est pas déjà voilà. Na joie code 22. Voilà. Code 22, na joie yango. Na Nyoka. Na Nyoka. Voilà. Na Simba Nyoka te, Massimo aza témoin. Rémi aza témoin, Kovodor. Aza wana. Massimo aza témoin. Na joie code 22, na bete la bino mwa lisolo muke ya code 22. Nyoka wana ya code 22. Tozaki na prince na salle, na chambre. Na maman la biso. Maman la biso Marie-Hélène Lota. Mutwana ina nyoka baninga tout ba joaki na nyoka zaki tranquille. Tango komi tourne nga. Na jouer na nyoka tomboki. Code 22. Nyoka tomboki atoi. Nyoka toi. Na simba boya wana na obeta le parenthèse à code 22. Ouais. Na simba nyoka te présence nanga et traumatiser nyoka. Mami Marie-Hélène alobi na ngame Élise. Batu nyonso ba jouer na nyoka, ba Massimo ba simba ba nyoka. Bandeko tout pour ne pas citer beaucoup de noms ici. Ba simba nyoka, ngana simba nyoka te. Tant nyoka zotomboka na telemi liboso nyoka na ebishe ke no zala tranquille. Otomboka pwani. Pourquoi zo boya ngana na jouer na yo? Mukolo nyoka lobite mama zala nzala ngabite pourquoi zaka nzala na tourna na. Marie-Hélène témoin mamolo. Na nenga na tournaki la fille du serpent, mon frère. Oui. Na tikala ko tourner bongo te na nyoka. Na gangela nyoka wana asalonja nyoka nenga asala ka ba fier. Atikala osala mote. Pako lukarchive ya code 22. Nyoka salonja boy. Na osala lokola nazo simba yi. Ti na silisa ki tournage. Na simba nyoka te. Mais le problème ce n'est pas que simba nyoka. Ce n'est pas ça le problème. Nous actrices, nous avons joué à lion, nous avons joué à léopard. Ouais. Nous actrices, ce n'est pas ça le problème. Kuna ezana likamute. Kuna vraiment yangote. Alors, question de retourner que ceux qui n'a joué à nyoka te, en tout cas n'a joué à nyoka, mais modèle on a joué dans la race la fille du serpent. On a la fille du serpent, on joue tellement ma casse dans le cameroun, mais on a moi, par côté mystique. Non. Problème est allé. Ouais. Dans le lobby, après avoir joué, après l'équipe Mikolo, na belaki, na zalaki na ba pression, na komi comme on a biloko ya mabe. Voilà la fille. Donc, je n'accuse personne par rapport à Nyoka. Naza ko accuser Moutouté, naza ko expliquer fait. C'est ça. Donc c'est juste ça. Ouais. Donc voilà. La question de base. Voilà. Non, on a répété question à Ngaï. Et ça, dossier d'afrachi. S'il vous plaît. Tolérance. Voilà. Parce que ceux qui t'ont sangani out, et ça pour la Nyoka. Non, moi j'ai touché côté il y a un autre. Non, il y a mon gars qui fait la ligne parce que Eza Moutra comprennaka deux fois. C'est ça, moi éclaircissement. Il y a mon azoloba, ceux qui les l'ont presque vandi boye. Koza na makamna ko sala me boye ko vanda po boye okanga. Ce n'est pas pour la nyoka. Na simba nyoka na code 22, na simba nyoka na code 43. Na simba nyoka, donc ça ce n'est pas un problème. Toza pour na contrat na caché. Voilà, la deuxième question. n'a répété à Bossani question.
mais Elise n'a pas encore répondu. Allô? Voilà. Ma question est celle-ci. Élise a porté Star Times plainte, mais Caleb a eu dans les réseaux sociaux, alors se plaindre que Élise a porté plainte. Il y a un lobaboué. Au tourner film, de Boyana et Sili. Et l'autre nini est motivé au que nous reporter Star Times plainte pour que et l'on a Star Times et comme Caleb a se lamenté mouto yo tourner film. C'est ça ma question. Au Kenya qui n'a Star Times d'un monde qui n'est pas Star Times, le monde qui a abattu ça n'inga boba ça n'inga boba autrement le dossier voilà. Ngai nazo betela bino na lisolo ngo. Na question oyo. Et l'autre nini donc question ça base d'ailleurs et l'autre nini motiva qui ngai. Voilà. OK. N'importe Star Times. Voilà. Voilà. Ngai nayebaki lisolo Star Times. Ndenge babandaki ndenge basilisaki en tout cas nayebaki yango te. Ngai nayebi kaka contrat nanga oyo tosignaka te depuis nazela ba intercesseur ti bayaka na bango pete natikala pe kobenga président Caleb te mpona loba na ye ke président depuis bato ntango kaka namoni ke komi intercession ngai naloba makambo mosusu natikaki nanga nalobi bon nabwakisa na ngai yango navanda problème eza te toza bandeko. Le jour à penser que nous allons un bon contrat à moi si nous boye, à ça il n'y a pas de problème. N'a pas d'avis. Kaka mukolomoko, tous se réabonner na Star Time. Bazo ye langa ilunginanga. Baye linga ilunginanga. Donc, tu l'as qui te releva la preuve. La dépliant Star Time. Voilà. Toujours bien dans solo ya Star Time. Donc, Nami Kuti, la fille du serpent, moi, Azana, moi, Elongia Mouké, Akata Suki, Elonginanga, na flyer, ya Star Time. Les uns ébélés, les uns éminés, les amicaux, tu es juste. Non. Oui, tout le monde te voit, il n'y a pas de souci. Mon tunion, c'est beaucoup filmer, beaucoup zoomer, il n'y a pas de problème. Mais elles ont allé à Awa. Donc, voilà. Nami Kuti, na Star Time. Oh, na combien en déni? Na combien na Star Time? Déni, na zote kana 52 chaînes d'Afrique, na bouquet basique. 52 chaînes d'Afrique. Dans 4 pays d'Afrique, 52 chaînes et 52 pays d'Afrique. Oh, on a mis Kouti dans 4, c'est basique. Peut-être c'est ça blague. Na Zoom, tout kalanga wa, na kela ba shop nyonso. Nathalie, na moni, na mi Kouti partout. Oh, c'est que le président Caleb. Ou bien zanani parce que photo oyo yango te mutu na tourner nango na tourner na photo oyo photo oyo eza photo nanga ya Facebook na page officielle nanga parce que ngate mutu na géraka page officielle nanga ngaite eza na mutu a géraka mutu a publiaka mutu boye na bondenge za na bengi mutu a publiaka mutu a géraka page officielle nanga manager nanga. Tant que nga nazo benga manager nanga et ce manager ndazo yebisanga beno nga kutu nazo kama parce que naza wana manager nanga za na États-Unis naza awa na dépliant ya Star Time o bato bauti nango ba pays d'Afrique bazo ya kolakisanga biyango mutu no oyo alingi bafilma kindoki nga na kanisi kutu sikoyo tala message. Il y a beaucoup de messages à communiquer, mais comment il faut signer contrat? La société a mené les 5 euros dans le manager. C'est impossible. Nous avons bien expliqué pour la temps qui va message, c'est un kilo, autant de message. Nous avons dit oui, combien de kinga depuis? Et ça les maquines. Tant qu'on a moni,
Voilà, très bien. Tant qu'on a moni bongo, que naza penza partout. Nalandi, eza chaîne na biso ya Congo na linga ngo mingi, edifizanga pe mingi na émission derrière les masques. Biwan, na moni ndeko nanga de faire blata, na ba émission na nyonso, nga na za wana ya munene. Na le kabo ya munene ngabi o. Eza sérieux? Na benga président Caleb. Parce que ça, et là, on est motivé. Na bengi président Caleb. Bengaye ayambangate. Tango ayambingate, na salé message. C'est pas la peine parce que le message, là, on va l'accepter après. Voilà. Message en moto, c'est pas aussi normal. Mais comme de près, il faut qu'à tout ça dans le na komelie, ayambangate journée mobimba. Et ça là pas mardi. Mardi, on a zaki na programme, il y a batunanga au bazo koma parce que zanga te mona koma film. Na bengi ya mbangati. Et comme il a 21h. Manager on a pesinga makanisa lobi non. Kanga photo na flyer oyo, na dépliant oyo. Tindela etuna e na mikutia wa ndenge nini parce que depuis na bandi ko benga yo depuis tongo na ba 3 numéros na tous les 3 numéros na ye. Depuis baba na bandi ko benga yo zo ya mamati. Na tindi message. Tant kaka na tindi message na 22h wana. Mbala moko président Caleb a rappelé nga. Oh, elle. Ah, eza na solo ka to solo la yo za wapi? C'est le président na ndo bengo depuis kala. Na solo fina normal. Président na ndo bengo depuis kala. Pour répondre ngate depuis tongo. Siko yo zolo beza ma solo to solo. Oza wapi kasi oza wapi na yanga bite nga oyebi nga ero na za libana te. Lobina tongo président Caleb abenginga oza wapi na ebisie tout ça rendez-vous parce que là je te makamusu sur ça te ko kutana na président Caleb aye na bureau na maka place bureau na meza na akora aye na ebisie alobaki te na zwa pia mo les zones c'est bon oui mais c'est la main s'il te plaît na ebisie na lobby l'autre côté. Et puis c'est là, président Caleb, à coup d'amis en déguisé. Après, c'est la réponse. Non, est-ce que tu peux go solo là? Parce que le contrat n'a pas été solo. Au footing, tu as 100 francs. Tu signes le contrat. Oui, puis ça qui est aux ans là-bas, tu dis à Mineni, pour te faire la bisomi balai, pour te transformer bisomi balai comme on a novelas. Mais, nous c'est le contrat, papa. Nazui nanu ya liboso te eza pe na ma message nazui nanu ya liboso te na mikutia wa ndenge nini eloko président Caleb azolo bananga lobi ah Elise le bénéficier na on a visibilité na mi président répondre na mikutia wa ndenge nini nani ameminga hapa président Caleb alobi na on liselele président mais ils ont l'excellent Herménie nazara tournage kuda nazara batukuna na ok c'est bon j'arrive na zone quelque chose kaboy parce que azap on a art hein na nzoto ya comédie nazolo quelque chose nazoya na vandika o fait ça kiss na ngabi ouais voilà na vandika na kicho nazoya là abimi akili. Deuxième tour, aye goya. Na benga kiyoti. Iye moko. Aye. Oh Elise, na yeli yo contrat. Contrat ngwe yeli nga ba papier moko. Contrat ya start time. Est-ce que vous comprenez nga bien? Oui, oui. Na yeli yo contrat ya start time. Oh ba to signa kina bango ah Elise za yango ka $100,000 tala kaka ifuna changer en joana tala mkwana tongo toke ni matati nenge tenga maki tala isa mbala moko manager nga côté écoutez déjà ça y est abandi ko solo la bi papa to solo la tank on Elise alobi oloba ki ok ko luka quelque chose est-ce que moi ezali Oyana nous a quelque chose, il y a tournage. Oyo, on peut ça à saler la kio. Et puis, tu peux aller solo oyo.
papier aux accès à je ne pense pas que contrat il y a entreprise mounene le la start time et koki ko sale la yo papier ya modèle yé moko ba kangisi yango ata te ba ngoni ko kangisa vraiment ba grafé même pas ya lobby nga siko nazolo baba bino no problème na les ali simple photo yo présent Caleb ezalaka na Facebook nanga photo oyo nga natikali kopesa yo te film eto tourné ezalaka déjà na affiche nango parce que film eto tourné affiche nango yango nakanisi presse bino nyonso bozomona affiche yango oyo la fille du serpent affiche nango yango eza na se ya indien oyo sikoyo oyo nakutami awa ndenge nini Président Caleb a mis mon téléphone. J'étais là avec le respect, parce que je le respecte beaucoup. Même Denis Lazare, je le respecte. Et la lingake makasi. A joué mon téléphone, a sololi. A comme il m'a la pressé. Ah, Président Caleb, est-ce que vous avez vraiment sérieux? Depuis la balade du Kotuna, jour où on a yaki, on a vu quelque chose. Wapi kasi quelque chose en moi. O Elise kasi on a eu au contrat oyo talaka kanga na zabo Elise tayo moko biso pe baliaka biso bango na kala. Yo poko ki ko bénéficier na succès. Ya ba fiche bazo tio partout en Afrique. Manager na la ebiché bon mafuta na ya osomba na nini. Elamba osomba na nini. Donc a bénéficié kaka na succès. Et puis attends na la gomme la kotoboka parce que image na ene zambongo na ye et là comme manager na solo la Caleb yango image na ye ne zambongo na ye ce que yo solo ba bénéficier na ba panneau mais quand même na ba panneau na zala déjà na ba panneau na zala déjà na écran géant minene na boulevard et on a continué à faire na ba panneau ata sans frontières. Président Caleb a lobby que les autres distraire et à pressé. Ce qui te dit que ça l'autre sala to sala. Président Caleb parce que azo yé baté nenga pour expliquer biso ninge photo et yaki comme déjà na sina joie qui la fille du serpent et le mulanga zala les ana serpent donc moi ya ko banda ko tshema makele les ati. Nga la télé mina c'est président Caleb. Je ne pensais pas que le balanga makamba. Parce que oyo ezalika mususu. Awa nazanga moko, wapi mususu ya ngamoko. Parce que oyo moni basangisi affiche na biso ya film na affiche ya ngamoko no. Eza pe na ba mususu ya bo. Omoni oyo nazaka ngamoko ti. Parce que ya ba boye pe ya ngamoko eza ya minene ezalaki ebele. Dans 52 pays d'Afrique, nous sommes bien. Donc, c'est ça en ordre. Alors, que Start Time, as entreprise à mon nez, Elise Yoko comme Elise Yoko comme un cambo, c'est mon plus à ça la blague. Elise okoka makambo te Start Time aza réseau munene aza entreprise à munene na mboka na biso aza na avocat et moi je vais dans la bino ça c'est compliqué ngabi a commis la porte me président Caleb OK abeli tournage maintenant avant de la vie mais et comme il sait rien, moi parenthèse, la zone qui a place soit à l'accepter son contrat parce qu'on a expliqué à quitter. Alors, Start Time et Pessinga à $100,000. Et na kati ya $100,000 wana na banda ki koya na tournage. Chaque tournage ezala ki $10,000. Ndenge ya expliquer nga. Parce que nga na mona ki tina kotanga ba papier wana te. Pour na mona ki que Start Time quand même ekoki ko pesa mutu contrat te ya ba papier ya moko. Alors, il y a $100,000 et puis pour le tournage, il y a une explication avant la silica, avant le bateau, nazo excellent,
On va expliquer combien avant qu'il commence 10 000 dans la répétition, dans le tournage. Et puis, nous avons bénéficié de 30 000. Parce que nous avons la régie, nous avons bénéficié de 30 000. D'ailleurs, oui, Brian, bazar à poto. En tout cas, nous avons un combo de Israël. Nous avons reconnaissance du président Caleb. Selon nous, c'est qu'il y a un problème, il y a un problème. Les Araki parenthèse, abanda qui besoin d'explication à contrat et puis aïe kolobake, dans son excellent na mission et à maladie en avant. Président Caleb, a fondé les portes, na appel na mato, il a bureau à mon tout quand même, na respect, attends na zaleki, grand frère na laïe, ya na laïe bosso. Ma respecte en là, ma na zaleka souka. Abimi, akei. Batu balofini, il fallait benga batu. N'est-ce pas quitter? Naïbi que mon la question, mais il faut expliquer question oh nuance pour comprendre parce que question mon copé pour qui qu'on a déjà. Oui. Ma solo oh. Pas tout le bini. Parce que n'a dit vraiment ma vidéo nuance sur les qui na YouTube. Na oui conseiller madame, il faut qu'on la nuance qu'on appelle le côté même aux zones la tala et natala qui na zone là mais na zone tala. Il fallait pas solo là. Il fallait benga batu. Pour la nini ndengona. Il fallait benga batu. Na bengi Jerry Lewis. Aïe nanga wa. Mon Dieu. Caleb nous. Là nous avons tout monde bakoya na totali na bien. Parce que nous avons les on a ça qui Saint Esprit a gidenga. Na lo ba makamu moko te oyo ko blesser mutu. Mais na ko talanga penande na zabo. Au moins, les cortèges n'ont pas de nazoya. Nous sommes les ayants. Bako benga ngana nzonzirte. Masi moi vidéo puis to bandit musala théâtre na na senga tableau. Même émission, na na senga te journaliste na senga émission à kotongola maboko. Ce n'est pas que naza ko humilier musala ya mutume na ko kakate nazala kana timide makasi. Nazo mona tamsu na ko senga boye akozape ngai. Na senga kate. Nanu na senga émission de toza biso nyoso presse yango po nazo senga tableau ndenge ni donc na senga temba naza ki mapi yo pozo amboye pardon maman naza ki mapi voilà na bengi na Jerry Lewis bengi Jerry Lewis na bengi Jerry Lewis alobi na ngake elle nazoya wana nazana ndako na biso familial na kitambo kuna ndeza ka place na kutana na baninga soki bandeko nanga baezalaka kuna tokutani na Lewis kuna parce que Lewis pas aza ndeko nanga malgré le monde tellement aza ndeko nanga nasololi na Lewis ngabi papouche parce que tolonga ke papouche po tozana tukwa WhatsApp ezala papouche enu ngabi papouche tala likambo oyo président Caleb asali tala pour ne pas zongela bino nyonso boyoki alobi pardon $10 000 na chaque tournage nazoloba awa je n'accuse personne mais comme nalobaki na koloba vérité avec le preuve yango naza koloba kande balobaka pe internet eza église te osoki ezalaki église bazalaki ata barespecte ngai donc et Lewis a dit 10 000 quoi par tournage? On a dit $10 000 par tournage. A expliqué comment tu as gagné 30 000 parce qu'il fallait qu'on s'arrange, parce qu'il fallait qu'il y ait na poto, classe na bango et tout, parce que avec ça, Lewis a dit président Caleb. Lewis a dit elle. Non, non, garantie en d'arrêter. Jerry Lewis. Je suis là pas pour acquiser personne tout, mais dans zone va faire parce que na yo qui belé na moni belé. Alors bi nanga bi elle. Téléphone ya pamba. Yo na Anita Mbu. Bosangisi mbongo bosombeli ngai. Mais moi naza réalisateur, caméraman, monteur. Président Caleb a joué à 10 000 c'est pas. Script sperme. Et puis,
na mbongo ya garantie elle tala boyebi téléphone oyo na yaka nango note 8 président Caleb okabelaki le 8 note 8 avant que le poteau après la fille du serpent le 8 maintenant le ba oza mosala nzambe kosala makambo na sentiment te jugement ezali Jésus revient bientôt alors bien moni note apesanga ebuka na display ebeba aleli mwana mobali aleli atangisima ya bisu voilà aleli mais président Caleb azozwa 10 000 partenaires azwaki 100 000 ngabi oui comprends tu balakisa biso alobi atikali kaka na 30 mais alobi falaka pesa yo kasata 20 000 ou ata 5 000 falaka bosolola ngala yebisi lewis ngai nazoloba te mpona yeba garantie andako ndenge oza nango te naoloba yeli yango te lewis ayebi mambo naoloba wana azo place ka azali place eza wana na force alobi ele oyebi situation wana eleki nayebi ke place oyo bajournaliste bakokanga ngo makasi parce que moi je parle avec naoloba à cœur ouvert nga nayebisi lewis bon nga nayebi makambo wana te soki nga nabengelaki awa nabengaki douleur na yo te parce que alelaki nayebaki douleur na yo nabengeli yo douleur te nabengi solola na président Caleb parce que yo ozali ndeko na nga solola na président Caleb aloba na nga ne fils ke nani kasi akomisi photo na nga na Star Time parce que photo yo natikali kopesa yango ye te aloba na nga quand même parce que naza na bato na travaillaka na bango naza na baconseiller juridique nazali malgré naza na succès te mais na préféraka succès ya kati et ya libanda parce que succès ya libanda moi makasi libanda mais succès ya kati na kati ya malili esalaka mpe bien nalingana na succès ya kati nalingaka na succès ya libanda te po okomona mpe carotte moko boye ya munene babibimisi makasa munene libanda mais so bendi yango beya moke na se Yves kozwa oyo eza likoloka mafe ya moke me na se eza ya okuba kozwa oyo nzamba solo naza na besoin koloba kaka te naza mpe na besoin koinsulte motu te kozwa oyo esalemi ndenge nini lewis alobi mwana mama parce que lewis azaka mwana mama na mama Regine Ngabula oyo basije moko ebi mwana mama naotela kwa na l'église non c'est bon naye kosolola na lewis nayebi s'il vous plaît silence s'il vous plaît tolérance s'il vous plaît ok mabeza président Caleb fongola motema okanga motema boye toyoka makambo aloba na ye apo aloba na ye balumière ezali aloba na ye po to évolue po tosala direct aloba to évolue tosala direct c'est ça voilà, c'est ça. Voilà, fille avec toi. Yakati. Voilà. Naebisi ndeko na nga. Alobi ka nayeli soyo na iloko na bengeli yo ezali regret ya garantie ndako te parce que nayebi déjà ya lisolo tobeta yango mokolo na mokolo nayebi tout mais nabengeli yo sololela ngai na président Caleb aexplike nga ne fils ke place oyo photo na nga parce que nga napesi ye photo na nga te bozoyoka historique nyonso oyo na explike parce que nayebi bafanatike moto oloba oloba ebele boye ndenge nini normalement fona loba na explike na reexplike
aolobe ebele alongba kuna. Ah, wow, c'est bien ça. Na ebisi lobela ngai pardon. Alors bénéfice que place oyo photo na nga et combien wa ndenge nini. Polisona betelinga na ona zomona. Yeye ça tulinga on se voit le baki na oni. Donc nazo rappeler na bandeko baye sika peut-être na télévision so bisa wa Hollanda. Isolo nazo lo babalobi eloko nini motiva kinga na kende ko porter star complète. Et vous allez singa OK. Elle comme ezate ngana kei ko solo la président Kaleb. Comme ça, yo zela ka appel na dans 2 jours. Nazo benga yo. Na zela 2 jours ya président Kaleb na les Russes. Maya te ka ndenge ba intercession ba kendaka. Maya kité. Na vandi bon comme to za ka fait bien to sola ka biso na ba groupe WhatsApp na ye na tikala lisusu ko tuna te.